Tena bino nyonso bana ya Congo baibu meseni kolanda ngai Pati Label kati na www.masolo-yasika.com. Lelo bandeko na ngai na ye kolobela arrivé ya Félix Tshilombo na kati na Bruxelles. Félix Tshilombo azoya d'abord na Bruxelles pour un rendez-vous diplomatique. Donc azoya rendez-vous na ye o aye wana le 17, le 18, le 19, et ça pour la diplomatie. Yena ba Belge. Donc, esengeli na batu oyo ba moni ete occasion yango wana ya ko telemela ye lokola akoya na Belgique, ba telema ba lakisa kanda na bango que non toujours contre Félix Tshilombo koya na ye na kati na Belgique. Pourquoi? Parce que Tshilombo tango ba élection, soi-disant ba élection salami, abimaki na 15%. 15% oyo abimaki nango eza na mutu oyo a gagnaki ye, donc alekaki ye même na pourcentage. Oto bengi Martin Fayulu. Aleka qui est de ma pourcentage. Donc, tant que l'élection est salami, soi-disant, je dis bien, élection est salami, tant ba ayibi, ba vote ya batu, to ba sali Fayulu, kanai. Donc, Fayulu pe azana batu oya ye moko pe azana droit ya ko réclamer, ba résultat wana. Alors, tant waza ko réclamer, ba résultat wana, bazo ki paye te. Et comme déjà opposition mobimba. Donc Fayulu a commis qu'on s'oppose na Félix parce que aza moyibi oyo ayibi ye ba vona ye. Alors bazu occasion que moyibi yango azoya na Belgique. Et le konine ko lekana. D'abord Fayulu a ko s'organiser, batu ya Fayulu ba ko s'organiser pour basala nini? Po baya ko telemela Félix Tshilombo oyo ayibaki bango ba vona bango na tango élection que non moyibi yeyo il faut azongisela biso pouvoir na biso oye ayibi wana nazolo ba d'abord na compte ya opposition baza na droit na bango baya ko telemela nani Félix Tshilombo tant que ayibaki bango ba voix na démocratie. C'est ça. État de droit, soi-disant, bolobaka, état de droit. Ils ont fait partie. Manifestation, ceux qui ont sepeli de l'autre côté. Bazana droit na bango. Deuxièmement, Félix Tshisekedi biso ba otozo bunda. Pona nini ba Rwandais ba bima na kati na mboka na biso. Alors, Félix Tshisekedi aye ko accompagner idée à ba Rwandais que non to zoyo to tiayo na pouvoir pour na nini po biso to koma libre. Donc diluana ba yokala ki ba Rwandais na Félix Tshilombo non tozo zoyo tozo tiayo kaka. Donc na sima ba élection tozo zoyo tozo nommer yo pour na nini po obomba biso. Mais accord autre ko signé na yo armée et kozale pa na biso, justice et kozale pa na biso, économie et kozala e pa na biso. Donc ba Rwandais bazui biloko wana misato o eza ya makasi na kati na mboka. En tant que yé président nommé ozangi économie, ozangi armée, ozangi justice, musala na eux eza nini, oza épave. Na repère cet exemple même en Afrique du Sud. Ba tie Nelson Mandela na pouvoir, ba pesi ba noir pouvoir, bozwa parce que vous avez voulu. Bolingi pouvoir ba pesi bino, mais lelo botala ba noir économie na bango eza na se, eloko moko te ba mindele bakanga nyonso. Bazo souffrir. Tellement bazo souffrir ba komi ko balukela bandeko na bango. Ba noir o bazo ya ko luka na mboka na bango, bazo sala makasi na bango, bango kuna ba komi ko balukela bango.
eza likambo ezoleka na kati na Congo yango monaki bataliba bazobenga Félix oh non Félix aza Mandela azoya pasa aza Mandela ya Congo Mandela ya Congo parce que ateki pouvoir et pas ba Rwandais mais a préféré azwanaye politique pour ba mona non président de la République azotambola partout. Donc biso sikoba o to moni ete non Congo est comme na danger moko makasi koleka kutu tango Kabila zalaki po oyo eza lokola comme lokola hypocrisie. Donc mutazo sekisa yo mais na sima na ye asimbi mbeli po achayo. C'est que Félix asalina ba Rwandais. Donc bazo boma biso na CCCC biso siko tozo mona te mwana mboka zali moi to bunda lisusu et ça c'est parce que mwana mboka aye atelemi a empêché biso to mona ba Rwandais bazana sima na ye. Donc il y a maintenant les résistants oyo babundaka ana libanda balobi non to kokite kotika Félix libre parce que azui mboka na biso apesi yango pa ba Rwandais. Donc opposition est comme mi balé contre Félix Tshilombo. Opposition est comme il y a ba résistant na opposition. Il y a politique normale en tant que nèg bandima kozala ba politicien na kat na Congo o eza occupé. Ba fayilu nyo sotuan. Occasion mon ani Félix azoya ba résistant ba telemi, ba opposant ba telemi. Ba lobi non, il faut to kende to la kisa makasi na biso, to la kisa mécontentement na biso que non toza contre arrivé à Félix. Mutuna mutazo na raison na ye. Alors to kovanda te to moni bandeko na ye baluba batan liban batelemi balobi non oyo akomeka koya kotelemela Félix akomona bisika wana nde yango epesi kanda. Bisika wana nde yango epesi kanda. Donc le coup la Félix a commis soi-disant président de la République, moi na mboka, oh soi-disant bazolo bakeno, to luka kiye. Donc azana droit ça la nyonso, to vandanye, to tala kaka Félix Tshilombo, Aïba Félix Tshilombo. Bravo, asala nyonso Félix Tshilombo, bravo. Akata même mboka ateke la ba Rwandais. Ba Rwandais ba accomplir ma posa na bango la carte na Congo biso to betela ke kaka maboko. Non. Non. Yango likambo oyo tindinga na ko sa l'émission oyo. Non. To koki jamais ko tolérer que non un Congolais a telema liboso un Congolais alobana que non. Ngala za plus Congolais ko koleka yo non. Non 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 Congo eza biso nyoso to ko telemela likambo nyoso oyo zo sala biso oyo to sepela na yango te to ko telemela yango. Bandeko bazui mokano ya kokende na Belgique le 17, le 18, le 19 oyo Félix akozala kuna bazana droit ya kokende mutu akosimba mutu na nzoto azali te mutu akobangisa mutu azali te soki bandeko bazozwa courage ya kotelema ya kokende parce que bayebi ete poto ezali na état de droit, poto ezali na liberté ya manifestation, ya expression, liberté ya mutu nyoso en tant que humain. Alors mutu moko akoki koya ko empêcher yango lobake oh non bon la doit côté le mela Félix te papa la ndaku na yo mama la ndaku na yo tika makanisi wana. Mutu nyonso aza na droit ya kosala oyo ye alingi soki asepeli na likambo oyo yo ozali kosala te. Na tangu ya Mobutu tomonaki bato ya IDPS awa chaque fois Mobutu azoya bazo telema na ba pancarte na bango bazo telema bazo manifester bazo finga Mobutu. Nana pekisaki bino Laurent Désiré Kabila ye même kaka bino bato ya IDPS bo telema bozo finga Laurent Désiré Kabila.
soi-disant mwana oyo Kanambe Kabila manifestation nini otolandi awate bamaki nini tobwakeli ete nani akanga bino. Alors pour la Félix yende nzambe yende demi-dieu yende nzambe, donc mutu akoki kotelemela ya za te po aza mwana mboka Mobutu azalaki mwana mboka te, Laurent Désiré Kabila azalaki mwana mboka te. Kabila oyo aza mopaya bokoki kobengana ye meme bokoki kolongola ye wana si bokomisi partenaire na bino soki bozalaki makasi o bolobaki non biso base biso tozali soki bozalaki makasi me bolongoli Kabila wana na barwandais bakei me tolinga tobetela bino maboko mais tellement que bosali yango te boza bayuma oyo akotelema akoya toboyi daba kutu sa bakongole biso nyonso toboyi kutu mabe mais oyo akotouche nzoto ya moto mabe ekosalama mutu akobangisa mutu azali te. Congolais mutu abangisa yo te soko ozala likambo ya koloba bima loba soko ozala eloko ya kosala sala yango mutu akobangisa yo azali te. Kobanga mutu moko te ozo salela ba droit na yo kobanga mutu moko te. Congo appartient à tout Congolais. Mwana nyonso ya Congo azana droit ya zala Congolais. Janet ye wana lekani te. Janet Kabila Janet. Na misu na bino azoloba ba Congolais bazo betela epe maboko. Janet Kabila a reconnaître que no ba uta na bango Tanzanie. A reconnaître na ye. A reconnaître que na Congo toza na 5 langues. 5 langues wana donc abakisi na Kinyarwanda. Bozo lala. Peuple moko tinate. Peuple moko na ebite soki nzambe muta sala bino soki pe satana to yebaka te. Donc bozo bete la Janet maboko pona nini po ababakisi Kinyarwanda na kati na Congo donc kaka ndenge na lobaka boko pesa kanga raison kaka ndenge na lobaka boko pesa kanga raison soki Congolais botelemi te mboka eza na occupation Congolais moko te akoki ko accepter pouvoir oyo ba Rwandais bazo pesa ye po ezali nde likama yango place na suki moko na lelo bandeko oyo bakolinga bakokende ko manifester ko telemela Félix bo banga mutu te bo telema bo kende ko manifester boza na droit na bino eloko zo sepela na ngo te oza na droit même kutu bana na ndako soki asepeli na eloko moko bo pesi ete mwana silikaka mabala to na ngona bandako soki zo simba te bakabonaka opposition nzambe na likolo na satana bakoma ba opposant opposition ezelo ko bandi lelo te donc moto abangisa moto te telema oza mwana ya Congo kolala te telema mokolo yango kende na manifestation wana po obolakisa ke non toza contre arrivé à Félix awa. Merci na ndenge bosili kolanda ngai. Tomona ni mbala sima. Au revoir.